Cette situation est une conséquence directe des non-curages des caniveaux à travers la ville-province de Kinshasa. Comme preuve, la route Sekomaf à la hauteur des avenues Madimba et Kombe-Matadi au quartier 6 et les avenues Jardinier et Mayala au quartier 9 dans la commune d'Ndjili en ont payé le frais des inondations après la pluie qui s'est abattue le mercredi 19 février sur Kinshasa. Ici, plusieurs habitations sont tombées victimes du drame, comme explique la population. Chef de quartier, aya kutala bakita na terrain. Na bukumesa bakita na terrain. Oza mboka ne bukumesa oza mboka na ye. Awa barabara oyo. Ela se oyo, la matika kango e bande ko laïque. Ekena manchi. Bakanga banzela nyos tu oyo amayi lekilaka. Bon. Awa mama moko zawa na mabanga oyo po kwea kana la entrée Chili we bomaka bat la quartier na entrée Chili wana po wana mabanga wana mama wana azwango batana kena se wana po balongo na mabanga eza na kena se wana après mabanga mususu tato za ngambo mpango ya kene akanga tu wana oyo mazo kena manji. La route Sekomaf revêt d'une importance tikana nukuluba bakambwana. C'est triste mais c'est comme ça. Bandeko totana Pero ma fissure déjà, mon toque pas. Pero ma fissure déjà. La route est partie. Il peut faire passer là-bas. Unaona ututumaji. Sio tutakulia hapa. Kisha bandeko. Aïe, 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 il a passé, hein. La route Kipushi est complètement déchirée. Complètement. Il est vraiment... C'est très dangereux. Ça, c'est la route Kipushi. Nous sommes au niveau de Kisima vers Somika. Après que les Chinois ont tenté de faire je ne sais quelle aventure ici. Regardez ce qui s'est fait. Donc, les fissures sont partout. Les fissures sont partout. Donc à tout moment la route, il est déjà... Voilà, ça sont des fissures. Voilà, ce sont des fissures. C'est la route qui pousse. Donc ne soyez pas surpris. Hein. Voilà, je viens de tomber même. Oh là là. Oh là là. C'est grave. Très grave. Très très grave. Donc les maisons là, ils sont en danger.
Ouais, donc là, nous sommes sur la route qui bouchit, hein, donc c'est grave, très dangereux. Très dangereux. Là. C'est grave. Bandeko, d'abord mbote na bino nzambe pambola bino. Omboka nini? Oyo mboka ya ndenge nini? Boko zala vraiment même na nouvelle tala maman na bi mwana nga ngo dinda, bébé na ya ngo dinda. Oyo mboka ya marque nini? Ah, ezala même na parole moko te yesengo. Kuna nalobi bandeko na ibite so ndaka ba vidéo nanga. Na si mingi bolanda ngo. Présidence est en malédiction. Nini gouvernement est en malédiction. Sénat est en malédiction. Assemblée est en malédiction. Nanu bomonité. Naïb Sarabino bako banda kaka ko kufa, bako continuer ko kufa. Et ko zalam kolomususu liwa mususu boka moyango. Boka ngama bana solo ba. Et ko zalam kolomususu liwa boka moyango babi yepe akufi. Ndeko nangai peuple yo bozo sakana ye. Eza peuple ya Nzambe. Ce sont des créatures de Dieu. Tangu bino bozo sakana bango. Mais bango pe bazana muto akela bango. Muto akela bango pour vivre heureux et non comme des malheureux. Beaucoup si bango malheureux. Pas si moko do keza kuna moi to lo bango ezate. Et jusqu'à présent les gens continuent à voler. Nazana bilo awa po bilo musuna moni ngote pona nazana problème leki na base bo comprendre na peuple oya monaka pasi ya neti congolais ezamawa. Alors siko baluba bakomelinga bayi mais comment yoza congolais ozo la kisaka biloko oyo yozo sala soni na pays na yo. Oza congolais ozo la kisaka biloko oyo yo oyo sala soni na pona pays na yo yozo la kisaka yango. Oh, bandeko nanga. Mais ceux qui vont travailler malamu, ils ont bien avec ça. Ceux qui vont travailler malamu, est-ce qu'ils ont bien avec ça? Namoni ma bien au salaire. Ngai sur la lawi na hotela tala bien information, ma portable les autres betanga ba karole réunion, tala ba biloko. Eza mawa. Siko moko auti ko kufa kuna. Na bazi boyebiye honorable. C'est triste. Les bandits konangai bako banda bako continuer toujours kokufa. Et nasena loba o ekoki bako continuer kaka kokufa. Et kozala mukolo mosusu bako sala surpris. Ah, des bandats de côté na kati ya RDC. Nani akufi? Ils sont tous maudits. Tous. Sans exception. Bazar la malédiction. Bandeko. Atako mboka ya ngo tomonaka. Mais oya RDC komilika mususu. Kuna bazole le circuit. Ah! Nano silite. Bamusu kuna bazole. Nazana image moko awa. Soki na tiango YouTube akolongola ngambala moko. Muntu ke balukaki. Bon faut tala batune bakufi. Faut tala nde bazolo kotabango. Mitu e pasuki alors soki na tiango pona bato baza trop sensible aux amala mingité. Nazana ngwe bela wa mususu bazo beta eti bako bomaye congolais batimoli bakundi ye azoloba ale ba beti ba masasi ale bakundi ye. Nazana ngonyo so. Do babilo mususu zo tala yango olobi osuna la kisi yango ba mama batu mususu bakola la telelo. Alors pour nous maman batu balala vaut mieux au garder yango mais ça somo ndeko soko za na biloko nga na zwaka soki yo za na yango olinga ti lobote
okolinga ye ata mokete so ya lisasi okobeta ye bisasi. Naza na message moko euti kokima oyo baluba bazolinga baboma procès Yombi parce que il semblerait qu'alobi azolokola moto assassiné Tshilombo, il paraît. Donc ba déclaration te mais baluba baza na ba déclaration wana. Alors na luki moto azoloba makambo yango pa na tiaki yango telema naza laki bozomona ngati naza na à travers Nzambe touti na uti ko sauver mama moko na koyokisa bino ye après vidéo yo na ko recommander bino botala yango boyoka po azande ko na bino mwasi. Allo bande ko ngai na luka eloko moko susu na tia awa po botala meza mawa bandeko o nini abo oto tala ngo eza penza mawa bandeko mawa na mboka neti oyo ya biso tomona ba makambo toza komona eza triste. Voilà. Ok. Na longoli volume, hein? Wana siko na kini, wana na Kinshasa. Allo bandeko o wana bomoni eza na kati ya kini. On a tout perdu. Ce qu'on a sauvé, c'est juste les enfants. Mais tout, on a perdu. Tout. On a tout Dana mwana moya boy. Mais kuna mwe zokota kaka na ndaku. Bakikole za nango ba maluko za nango. Ukero kuna mwe tonda kake. Bakikole na ba maluku na bakuna mwe tonda kake za itondela watu. Kulika ka pandal VIP ndezo boma biso na mboka o. VIP. Bon, bandeko na longolango oyo obomonaki wana ezaki bakipushi donc na RDC siko obozomona koto nde eza sikoyo na kati ya bandale na kati ya bakini donc kote nini eza ya malamu ndeko bokolamuka mokosu bomonaka bandako nyonso ya kini ba eke na bato eke penza kuna bato nango ale u bakei donc bandeko na ngai po mundele sikoyo tango azobenga biso makako bolingi te mundela benga biso makako sikoyo lukula mundela zate eloko nini biso tosala parce que mundela zate siko tosala nini pona mboka oya biso
kuna bayibaki kuna mbongo bakimi nango kuna mikolo nyonso kaka histoire ya kokanga bato nzambe c'est triste quand même hein. Alors bandeko totiaka mwa eloko moko ya moke oyo ezoleka kuna na découvrez le nouveau Banco avec 1 euro encore plus de ezoleka na mboka na bino na palais du peuple considéré comme pas conforme à la décision du parti ou de la famille politique. Je vous ai dit que Thomas Henri Lokondo connaissait bien les rouages politiques de la République démocratique du Congo. Ça, c'est de son vivant. Il s'est électé comme tout Mongala qui se respecte. Henri Thomas Lokondo exprimait donc la joie du vivre, vous le constatez. Mais rappelez-vous que cette personnalité a créé autour de lui des amitiés, autour de lui des affections qui sont aujourd'hui brisées, mais sincèrement très blessées. Et le déplacement pour le palais du peuple était donc inéluctable pour rendre hommage à cette personnalité. Voilà donc ce qui était Henri Thomas Lokondo. Au fur et à mesure que la cérémonie va avoir lieu, nous aurons le temps de revenir. Vous vous rappelez l'honorable Koko Nyangi, qui est lui aussi venu s'incliner devant la mémoire de cette personnalité. Il y en a beaucoup ici, nous les découvrons au fur et à mesure que nous allons évoluer. Les membres du gouvernement de la République sont eux aussi venus parce qu'ils ont été rappelés à l'ordre, rappelés à leur responsabilité par Henri Thomas Lokondo. Ce n'était pas chaque fois qu'il y avait question orale à un membre du gouvernement ou une information dans ce sens-là, ils n'hésitent pas à rappeler à leur responsabilité. L'honorable Henri Thomas et d'autres députés nationaux sont là pour rendre hommage à cette personnalité, Rose Kalongola. Asante Edichala, kama vile tulitoka kuambia, nasema kwamba alikufa pale nchini Afrika Kusini tangu tarehe 10 Machi mwaka utunayo. Nani yule Henri Thomas Lokondo aliweza kuzaliwa kwenye Equateur na tarehe 27 Julai mwaka wa 1955 ndio Bwana Thomas Lokondo aliweza kuzaliwa tarehe 27 Julai mwaka wa 1955 na mwili wake uliweza kufika hapa mjini Kinshasa kwenye uwanja wa Demantili tangu Alhamisi tarehe 18 Machi mwaka tunayo. Baada kwa kisha kusema kwamba presidenti wa baraza la bunge Bwana Christophe Rosso naye presidenti wa baraza la wazee Bahati Lukwebo wote wanangojea mwili wa marehemu bandeko na utu kolongolango bomoni ndeko na biso nani honorable Thomas Lokondo ye wana balakisaki azobina ye mutu auti kokufa. Donc yango nomoni ba honorable tout ça banani baza kote kuna eza mawa mingi bandeko na ngai eza mawa bakosila bazolia mbongo bazokufa omonde ka banako bina wana na mwasi musala obomba bayebi yango wana ya kobina ka wana or que Kabila pa ezali azotala bango ayebiki bondo kendeka ndenge wana bobina ka boliaka me bondo kendeka apende ngwana eza mawa akufisi na age nini ake bakambo baluba yo kokota yango talio kumisa bino kaka ndenge bakumisa wera na jibe. Donc soko lobi mabe ya leader na bango ata yibaki to abomaki to adirjaki bokoyoka na te baza po même baboma yo wengetisation ya politique naza kokamwa partout. Chef de l'État sali mabe koloba yango te tika ya bandisi koyo asali kaka deza tika yo kosuka mabe to koya ko sa charger na yo wana koloba te. Soki makambo esimbi te Kabila ne mutu abebisa so makambo esili faci beto. Nzambe laki faci beto yango donc alo bandeko botala Kingakati voilà voilà botala Kingakati attends
Commence par toujours. Ah, il y a bon, il y a la musique. Il y a bon. Ça va accompagner. Donc c'est la deuxième anniversaire. Anniversaire à Dani. Il y a maman. Il y a Nestor. Comment Nestor? Anniversaire à Bani de 14. Ça fait aux hommes à la terre. Très belle femme. Bien, ça c'est une Nakati. Et tout va bien ici. Très bien d'ailleurs. Celle-là, c'est d'un souci. Ma partenaire. Ouais. L'incontournable partenaire. D'abord, voilà, enfant. D'abord, tu as posté en train de danser. Juda. Ah. On laisse Angèle. Moi, je ne reste plus, je ne rentre plus à Niamey. Hein? Moi, je ne rentre plus. Tu laisses Je reste ici. C'est impressionnant ce qu'on voit ici. Malheureusement, mes laboratoires vont me manquer. Là, je suis en train de m'imaginer ce qui est pratiquement. Ah les gars, il faut dire que ce point est très impressionnant. J'ai dit à mon représentant, C'est un micro-barrage. Qui va alimenter tout Ngakati et les villages environnants. Oui, hein, c'est possible. Tu vois les rapides là, c'est créé aussi. Hein. Pourquoi ça bouge? C'est l'impression que ça donne. On appelle ça un nom. Il faut demander à Gomer. Gomer. Oh mais les gens vont tomber ici. Ah, c'est pas possible là. Non mais faut qu'ils nous disent pas ça bouge ici. Ah, c'est pas vrai, mon Dieu. J'ai des questions à poser à Gomer. Bon, dites-nous, pourquoi il bouge autant ce pont? Parce que c'est un pont indien et il est fait pour amortir la charge. Mais il fait trop peur là. Mais non, c'est justement, ça amène de l'ambiance durant la traversée. Ici on est où? On est sur le pont indien au-dessus de la rivière Nsele que vous voyez là. Ah, c'est la rivière Nsele. Et on est à Kinshasa les gars. Les Wagenia. Oui, c'est comme ça. C'est les chutes, hein. Ouais. Et rapide. Pourquoi vous avez peur vous? Non, moi je n'ai pas peur. On vous a vu t'embloter là. Non, je suis en train d'accompagner l'invité des mamans, c'est elle qui a peur, je la soutiens. Ah, il faut Parce qu'elle vient de Madagascar, mais elle n'a jamais vu ça dans son dos. Ah, les gens tremblent. C'est pas vrai. Oui. Non, mais attendez, on va tomber là. Ah, ça c'est Wagenya. Vous vous rappelez la chute de Wagenya à Kisangani? Une vidéo, l'autre caméraman. Venez. On appelle ici Kisangani. Venez. Alors vous venez du Niger, chez vous, il n'y a pas de zoo comme ici. Ce qui est ridicule, c'est permanent. Chez nous, c'est tant qu'il plaît que l'eau passe comme ça. 1 heure, 2 heures de temps après, c'est fini. Vous n'avez jamais vu des
Coulé. Juste après la pluie. C'est juste après la pluie. Dès que la pluie passe, C'est fini. oui, l'écoulement il vient comme ça, torrentiel, il ramasse tout ce qu'il voit aux alentours et après c'est fini. Ah, ça n'en arrive, il y en a quand même, hein, madame. Là-bas c'est le grand lac, c'est la grande île. Ah oui. Parce que à Kisangani, en RDC, au niveau de Wagenia, il y a des rapides. Et des rapides plus forts que ceci, parce que sur le fleuve Congo. Donc, comme le parc est un microcosme du Congo, donc on a dit, voilà, on va appeler ça Kisangani, parce que ça rappelle Kisangani. Il manque plus que les nappes pour rattraper les poissons, et ça ressemblerait complètement à Kisangani. À l'est... Bandeko, Congolais misusu nanu bakomi na kingakati te batala nini eza kuna. Mais bomoni bapaya bazolo bango bazala kati ya kingakati. Ya kingakati kuna c'est bon. Bapaya bazoya entre temps à est batozo kufa et bango bazala musu mutute. Il fallait la examiner kingakati ya mwana. Na bazi boyoki bango monde balobi yango ke tozala ki ngakati. Voilà. Eza mawa. Donc biso on a poto tozo ko ba mawa pona batunde bazo kufa. Bango ko eteli bango te hein. Eteli bango te. Eza triste hein. Vraiment ça mawa. Total ata oyo ndeko yo toyokaye. N'était pas établi. Mbosso est venu comme union sacrée que nous avons soutenu. Nous l'avons accompagné jusqu'à l'élection. Nous avons fait des banderoles, des déclarations pour les soutenir. Nous avons présenté un cahier de charges avec tout ce qu'on avait comme problème, les arriérés, les affaires de nomination, l'absence de carte de service. On lui a présenté. Jusque-là, ça fait 2 mois que le président Bozo est président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jamais il n'a payé les assistants, même les arriérés de Mabunda, même pas de carte de service. Il n'a pas aussi établi ce qui a été évoqué comme motif principal dans la motion qui a amené Janine Mabunda à la destitution, les règlements financiers de l'Assemblée nationale. Ce qui fait à ce que les lignes de dépenses publiques réservées dans les finances ne sont pas respectées. Les assistants sont payés dans les frais de fonctionnement. Quand ça arrive, on paye les députés. L'argent destiné au paiement des policiers arrive, on paye les services d'entretien de l'Assemblée nationale. Donc, du désordre dans la gestion de finances publiques à l'Assemblée nationale. Ce qui a fait que cette situation a préjudicié les assistants qui sont aujourd'hui pendant 8 mois impayés, alors qu'ils sont responsables, pères de famille, locataires par-ci par-là. Cette situation ne tient plus. Maintenant, nous voulons que ça change aujourd'hui. Donc, ça doit changer. Je veux continuer. Donnez-moi les numéros, je vais faire une émission avec vous demain. Oui. 8 mois impayés, bandeko, 8 mois impayés. Et sikoyo tosani. 8 mois impayés. Et vous autres travaillez dans bino pété. Mais bino zoloba 8 mois impayés. Alors total moi muke. Insécurité na mboka Kinshasa, ba bomi batunanji le quartier 13 na ba faux soldats Bolanda. Insécurité na ville province à Kinshasa ezali ko continuer ko battre record. Il ne passe pas toute une semaine sans pour autant baboma, sans pour autant babeta mutu masasi. Surtout na partie est, lokola awa tozali bongo, na quartier 13 na commune Njili, babomi 2 personnes na butu ya lelo, kasi kokamwa, babomi bango no loin ya la police ya Mbata, Susiat obozali komona. Population na tongo balamuka na nganzi ya kosakana te, baye elulu, babuka kaka Susiat oyo, po comment se fait-il, société ezali mupanzi à quelques mètres, baboma mutu na masasi, la police et réagir te. Kasi botunanga, fait esalemi ndenge nini? Ezalaki na 2h du matin, s'il vous plaît, baya criminel bazali kotambola, kokota nanu na kati ya ba shop, ba boutique, soki bakoti babuki mir, baye ba menacer, bazwi mbongo, babotoli biloko nyonso. Lokola na shop oyo, bakutaki garçon oyo alali na kati, bapasoli na mutu, bapasoli awa kote ya litoyi, abangi babrake ye, bazwi mbongo nyonso asala pendant 1 mois, pasi pe mawa. Kolongwa balongwe pa ya
garçon wana bakoti na lupangu oyo na aveni Kanza bakuti jeune homme oyo bamenase epesa mongo mwana bato ya mobali azali pe na eloko te. Menace bazwi babetie masasi s'il vous plaît botala bino moko bautilisaki bongo ba calibre 12 oyo babomelaka bongo badiama botala bino moko etoboli ndeko mobali bamadusu ebele akufi sur place. Ata la police emonani te, ata intervention moko esalemi te, botala bango ba policier bango yo baye na 10h s'il vous plaît. Baye pe elo mwa malonga bazosala te bakomi ko filmer na tablette on dirait musala ya enquête la police ala yango yo pasi na Congo tomona ka makambo boy yango totuni est-ce que na Congo ezalaka na police criminelle to pe police scientifique ya République démocratique du Congo musala nango ezalaka nini? Imaginez muto akufi na 2h du matin s'il vous plaît batike ya kolala bafiniki liputa ata respect ya bibembezali te pour la police et ya kobima wana 10h kasi kobima babimi enquête ya malonga eza te bayeka na tablette nde bazali ko filmer tala bango tala pena bango musala baosala yango et normal te buzoba mboka ezanga même bambulance mboka ezanga même bambulance bandeko za mawa mingi kotala biloko aboni alo bandeko na ngai soki bosilisi kotala video oyo botala video ekolanda oyo eza 579 et ozala bai 580 toza na miracle ya nzambe uti kosalama mama aza na 52 ans mais asutaki ti na 36 kilo tango mama na ye amoni ke cette fois-ci mutu asimbaka famille alingi okufa mama na ye alobi toluka pasteur Dina Banza bokoyoka ye ndenge azoloba ngo ye moko na video mosusu toluka mama na ye alobi so tomoni kaka pasteur Dina Banza yo kobika mais bamonaki nga mais suite nango sikoyo bandeko eza nini? Suite nango eza scandale. C'est pour cela soki boyoki video oyo soki bomoni yango ebimi titre yango eza miracle. Maman wana beli AVC telema sali 16 ans ya souffrance aboyi kokende hôpital mais biki. Mais lokola ba sacrifier ye maman à 52 kilos, maman a 3 enfants, ayo comme na 36 kilos. Maman tali abi me yem ta simba ka famille. Soki peut tiki pardon akende esili. Alobi maman soki ka komoni pasteur Dina Banza okobika alors to luka numéro na ye. Baba niko luka numéro tina ba Lausanne partout bazuba numéro ba bazonga te. Suka nango ba eko zwangai na décembre oyo. Mais makamuni ne kwei siko na mars. Mama